baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote pena kotikala kozala moninga na yote papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yote papi gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. En gros génie papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene. C'est impérateur de Jaffa Koufeli Finchman papi gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo te est-ce que nous avons moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington le grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Ba yuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ils arrêtent munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona mama rolia na los chez Mama Eunice Banze rolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kukauka. Pondu kolobati. Maman sala ka bantaba. Ba emporter tout ezali ah. Doublero tout boroluka. Awa na los chez Mama Eunice Banze vous allez recipler. Pour découvrir ensemble na nga. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, retrait de day. Ah, on a un sac à l'eau. Un sac de riz. En gros, on a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Maman Eunice Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'état, au son des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment, fantaisie, et ça, garantie à longue durée. Facilité, oh, sac à mesdames, yango, talaba, sac, plaisir, marque, qualité. Moni Marco, ma une chasselle, ils sont plus de 1500 pièces. Oui, au son bango, na prix de gros. Au son des belés. Ba prix ndezo sekisanga ato ana cosmétique ba mama ongo kanga suke umela omo biloko e komaka tale bele kitoko na mutu ba couleur ebele ba sanita o ka moko o bakangi mutu mobimba mutu akosoto fo zongo 4 fo zongo 5 te chez Mama Eunice Banze ana lost ka moko o e kota mutu mobimba ba mesh pesa cosmétique ebele munene
bino au monde ba couleur eza ebele yo mutolinga ba chaussures kano ba papa wana na los wana chaussures mo ya moi jar chez Mama Uni chez Bonze ba chaussures kano provenance d'Italie le colonne base mo senti croco moi ça solo fo boaka super wax original ya piratité super wax ça solo les autres caso te kango na linga mafia te eza en direct d'Hollande ba Hollandais nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete linga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungula ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nyo c'est ça la ma awa na lost chez Mama Uni chez Banze au fond la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier fleur du jour Mama Uni chez Banza Bominga alobi ma déçoit vert au bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti Mama Uni chez Banza tikona zomba Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banze full service. Voici l'adresse. Guest, Sestrade, 90A 9300 à Los. Chez Uni chez Banze, la fleur du jour. Uni chez Banze, la femme intelligente. Boya et belle. Deni to kozana banzo. Basala pongi bo batu balala. Sito lala kati. Muke ozobanga tamusu bakoya pe mona bakomo violer bakomo sala soki ndenge nini awa kosomba TVT okoza eloko ya valeur te soko somba eloko ya valeur yango bango bayelaka mais maman mundele asi a changé la technologie maman yo zata na téléphone te kulu nazokota awa si yo kende na susati kuna si akosisa déjà opération na yake ozalaka na téléphone te pona kobenga police ozalaka na numéro ate ya la police lelo tolingi topesa police elingi pesa numéro na ye soki insécurité ezali n'importe quelle heure parce que police ezalaka 24h/24 oyebi yango sikoyo ezwa numéro akanji sécurité mama talaka sobona mbala zati ya ko défendre biso azati sibino boya kawana ouais opération spéciale major Tans Mwasi Mobali commandant ya commissariat Bandal avec la descente na mabele na ye ya koyeba nini elekaka population bavivaka ndenge nini bakutanaka badifficulté nini mpe aopesa bango numéro na ye ya telefone au cas où baza na urgence babenga ye trop mais mama masanga wana nde mutu epesaka bana oyo bakulu kwiti te oyo butu moi bazolobake baokotela bato na bandako siko eza masangu na fufu etondisaka to epesaka kwiti ok bakataka bamayo bakatisi ya bakoti
Maman, baza bana quartier to. Papa, te na filmer te maman. Yaka, sans kaka ekoloba. Ba remona longino te. Maman, yo loba kaka. Te na kozo longino te maman. Yo loba kaka so ekota. Maman, baza bana quartier, ba bana Kaluka. Ok, baba na Kaluka. Ah, biso toza na commune. Hein? Ah, biso toza na commune. Tona bandali ati. Ok, bana wana mama. Pour protéger yo, ba remona yo te. Mais quand vous fiquez te papa, so la kisinga ye. Te basala musala. Na la kisote, basala musani mama. Kobunda na bango kakati. Ko babunda kaka babotola ke lokote. Papa. Alors moi na poba ganta bazwa bien ye na wapi ndeke ok bangonde bazu charge ya mwana wana il faut bazula biso ye balivrer na mapoko écoute bazula biso ye bapesa ye na mapoko ya pozifa katsa kotoka kutana bourgmestre ale bakatwani soko bantu tali bien que opération o isamaki na mwasi na ye nani po nani azali na prison nani nani mutu na kitana ekipe wana nani muna kitana ekipe wana tina kita kuna pe récupération ya mwana wana ale tindenge mwa ya mwasi ngai ekipe nani muna kitana ekipe to kota na kalu to kanga na veni oyo kuna likolo to sui mwasi na ye ya oyo wana azui vende azana vendesa atu ba ko livrer biso oyo mwana oyo na wabi excusez. L'équipe maillot, armée maillot, le dandemini n'a pas compris le numéro. Batouana te bada ba renseignant. On zo présenter bango comme banani bango ne ba kodwa bango. Et na tant police ezali 24/24 heures. Et bazo sala musala là-bas. Ceux qui ont aux infos, hein, parce que aux service na eux. Ceux qui ont info, au courant là-bas, informateur wana, bah pour faire sa police information. Comment tu peux besoin criminel ou à Dieu tu fais bas. Mais tu peux dire que bangonde ba kodwaye. Il y a zana machette. Bino bozala nini. Na tout ni question bango bazana machette bino bazo présenter nga bino parce que bino nde batu bozwa ka bango boyi sala bino bozala kana nini na maboko biso police to zana mangi bino bozala kana nini o kanga mutu kana tane vedi kabo Merci mama na kwa mama ezabo anga yibi na bandali na butu na ye zela tango na ye atini nazali nasakana na activité na ana botel na besoin ya sala kame ba kile ba ya suite na babuzo ba ya sala ka tango na ye na telemi na pont na ABC na bengi commanda na bi commanda pecho na uti ko yiba na Kaluka bolokela biso bana moko toyeba place azali babenga leta sa nini akanga ye akatise bandali ya ndoke kitambo tifu mama mona ye koto mama na minute kana zoloba akati mwana ozoko bada panzani wana akati nde na kimembangu nazwi bango to la balandi ye ya sate c'est-à-dire quoi so bazo présenter bango za nini bango fo ba aider biso ba air moko ba air tadi so ba moni ye ba c'est leta kaka ye nde ayela bile na bango ezane bon mpona orapele bino bato oyo bazali kolanda image oyo babone ya Bourgmestre TV elingi naloba bo awa towana komi na bandal eza na jeune moko boye ya age ya 22 ans bazali kobenga ye Milien wana mosala na ye koviole koboma kotumba bandako ya bato kobotola komanda oyo ya commissariat ya Bandalungwa Major Hortense aesika aye kokuta mwana wana azozangisa bato kimia soki bomoni ata
ba o wana likolo bandako bato bakima likolo na soko komi butu boyebi te lelo awa akokotela nani akotika banani yango Major Otas akiti sur le terrain ya kotala nanu mwana wana eske afandaka wapi babotine bazalaka wapi abimelaka wapi yango tolakisa bino ndenge kosuka soki pe bakangi tolakisa bino merci bozala à l'aise bakozwa ye. Ça va plat. Toujours vie. Vie en moi. Tu as pleuré ça qui il y a 25 kilos. Tu as la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a fait l'INA. Tout le petit cabinet, tout le petit que là, on a tout ça pour faire là. Toujours tout le de la vie, on a chose à vie à battre. Toujours le de la toujours vie. Petit bateau bimisa, on va plat. Soso kita, soso akate kita. Les gars, le dollar de la vie toujours en forme. Na watu na mwa 2000 tu tuna ba osimika mikoro ko vene mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ndio fatigué na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors awele ka ndenge ni travailler ndenge ni awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni kolo te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso
sikoyo badifficulté nini bozala nango bokutana nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu okomona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na prekoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na fina na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka mwa ba difficulté bokutana nango mpona fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana merci beaucoup nasipe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango te nakoma na esika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na vande nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyei kokabwana
nasengi mpa Nzambe mosala oyo kopesa nyonso na basala na kosenga nanga mpa Nzambe ya losambo nanga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana naza kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba Nzambe tobatiaka biso Nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele ta baye pana to eza mission moko Nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na Nzambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatele bo na kokatela koloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki Nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko mende tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efana asombela esika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa Nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo yabi Nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosunga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oto mawa bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya baponde gabi Nzambe mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala Nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi moniki apesinga mpe bagi moniki félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe
na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa yote akisinga arete mama luka ata awa bebana tangisa bana ona koko nazana ekole sina bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisa bana wana na bana Nzambe kutia maboko nde na pungulu place moko ya ekole na to tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te naruwaka place wana baprofesera kwa futama enseigner kwa futama nde kitena yangu makasi kote wana nakuta ndako na après de moi naluka kesho baenseigner po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa ekisanga tikite kama kasi kote po bana batanga wakako nazali kote asia babimisinga po na nini ngongo zake niko pe asali makasi nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sande si lukambo kufuta sande si lukaba sini ndi tikite makasi wana kana. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci vraiment Nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamité malamu, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi musala biso yango. On est sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ki peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Nzamba pambola on a si to leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ya lekaka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les appels exemple à suivre batu misupe na si ba Rolanda biso ko pe ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ta diaspora mutema bango tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango ava ni basu ke zani na pote ça ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino bazana ba activité sonda bazo songa bango bo songa pe mboka na bino ndenge centre de charia bado liba kama pe na mboka bino soko bakoni bala soko batangi mala ba kama pe tu soko batangi mala mte ba kama kwa wengine right de souci na gaza kalelo pe ba kama pe batu ba zara pe na banda kuna bango lokola ngapi mama na bango ngai na tanga mama ke na bala na sa mariage kwa Nzambe akabula kile sema na bina Nzambe na sa miso Nzambe pia ndimi na wasala na kulinga pe bana ule lolo kwa mape ba voyute ba ko ba kuluna te ba matrimeto ba ko mape batu ko ba ko kusinga muka na miso. Amen. Ko le la soko ba ko mape batu ba ka sabi na zamo na Kongo. Si ba ka sabi na kola kana sante sa kola sante na sa isape bande ko ya sante shika na kuti na sunga pe ba de nazakana susio na ya kabili pana Nzambe bana sunga atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe ba ko kama bato eze histoire kati na ba. Amen. Atukara pesi merci mimi la biso ezo mbara suka tu jamais to ya lisu mama to ya tabe mwenga boy to vande so ato so la lisusu. Merci. Wana tamsu za su plus lisusu tanga bandaki musana za jeune mama na kuno ko kana musana voilà na kana bango na kana bango na ko carte bango sekela makambo ebele ya vie yango secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango donc lipamboli baluka voilà bénédiction baluka ba croisa na bokote maman merci beaucoup c'est ton lekela aussi merci beaucoup maman. Voilà merci merci beaucoup maman nzamba zana yo voilà elle est venue
Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela bakuzuluka Amen, maman. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu, hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu musubaka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Bon melia. Ah, les grandes ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. OK, merci beaucoup, Dieu merci. Bon mais Dieu merci mon beaucoup. Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Nani mswali ngaloba? Yaka. Bonjour. Yo kombo nani? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino? Merci beaucoup nzamba pambola bino batu bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez Jean maboko.
Mwana mwasi moko toane besoin pour aussi ça. Mwana mwasi moko kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi alobaza te. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil ba yamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni ça baninga te Lina. Osonaka. Ko soni ça baninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Ko bundaka te na baninga hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe nini pona vina websa nzambe nini? Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.